pasteur église pentecôtiste vieille voix. Donc na Lubumbashi ba évangéliste pe bo balikaka na banzela ba yambisi nga Yesu tango bakutinga na zolela c'est ko langi soko ndimi Yesu vi na yo ko changer. Wana nde bateyinga sango malamu. Siko ngabe na ndimi Yesu vi na nga changer wana nde mo ba pesa inga c'est ko langi soko ndimi Yesu vi changer. Alors Seigneur nous a fait grâce que to yamba Yesu l'église de Zambi malamu. Oui. Zambi malamu oyo biso tozali bato bo fait par cadre ya liboso ya Lubumbashi to sambeli na Zambi malamu. Oui. Na Lubumbashi. Dès qu'on a tout sambeli to avancé tant qu'on l'a na commis engagé vraiment l'église na mi pesi to yama quand même musa dina mbala na ndako nanga balia kana ndako nanga ba pasteur Jonathan ya Zambi malamu na ndako nanga ba pasteur Ilunga donc na ndako nanga déjà na zana no bébé surtout na comprendre là comme côté na fungola porte pour na basa ili ensemble mais traitant na ndako to kana société qui mezala quitté qui mezala quitté to yambié so kimiate au contraire ce que to sambela ndé ça s'aggrave. Situation za ko s'aggraver petit à petit nga siko na yiko tanga livre ya liboso ya couple Osborne évangéliste américain comment dire visiter notre foyer alors nga na mwende ni couple wana bazo sa ilanzambe ni Seigneur a visiter ki bango ndeni bakendeki na Inde osala musala comme pasteur ba échoué na ndenge bazonga ki na Inde ba na Amérique mokolo moko nza balumi na bango balobi si vous voulez que bozala ministère ya munene bozala ba jeune. Oui. Livre wana na yoko découvrir que moki soit jeune ak. Balobi bango tango balukinza mais na jeune na sous-sol na bango yanda ko na bango na Amérique Yesu a se révélé personnellement. Moi là je n'avais plus de doute, je savais que Dieu existe. Oui. Autant on attend il livre wana ya ba couple seulement j'ai vu que Yesu s'est révélé à eux pourtant on bakena na Inde comme Congo promo de faté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo it's not the same. C'est pas pareil. Rafideto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes, Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com.
gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michelo Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomi Tongisa Lissousouté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na côté na ba colis na bino na Kinshasa, Bomi Tongisa Penzate. Please, bakoya koza colis tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Because they listen to what the devil is telling them. What the devil is saying. The devil will keep you from seeing Jesus. The devil will stop you to walk with Jesus. The devil will make you to the ministry to keep you from meeting Jesus. What the devil is doing is for you to be like Martha, all in the kitchen, all in the business, looking for business. You're all in the office. You don't have time to pray. Shalom, shalom, peuple dit de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves Ipan, tous les des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Compromo TV avec le boss américain Raph Ngindou Bossadalas. Merci à toi. Reste quand le super pour cameraman va RDC. Merci. N'a pas de retour pour sa confiance une émission de Bino. Et là, je vois directement mon vieux, le procès Claude Ndomba. Si Bambo Tebeli n'a pas ça, na Dominique qui est 100% Moussarata vraiment dans Londres, na Kaba on tue le chef de Genève, na Bossénoté, Guillaume Tissoaka, le président de l'État des États-Unis, John Louis là-bas, Exébélé, Bambo Tebeli na Christ était le féti, Papa Nariben, voilà. Et la dernière émission, où maman a biso langue salaki, ils ont justement avec un concert et à Mogana biso RDC, bon mon émission maman avant voyager à Kendarfou du Sud. À Salaki on a qu'on a biso à moi si Borolanda ba dire naie comment maman lobaki par rapport à ministère naie ya makambo belé o ya sala la ville qui tient ça na o yeleka et voilà donc to ça va merci belé sur na qu'on a biso o to linga mingi ye pa linga biso mingi maman na biso mingi c'est mamote ma tous peuple mbetolo maman likelemba mamote belé na pang de moi harmonica à cancel tunga avec parfum. Na PSI Bilivu Munga Fondation Bamote Belé et sans oublier Guy Kake de Triplé na kata Bruxelles wana Bamote Belé na Vienanga Jean-Robert Kalala les savants la force
du pesanteur moté maman na biso Nicole maman na parfaite Sarata à Paris John D America na Kati ya Bundes motema ya Kingandi tutanga komote papa na Elias na Kati ya Bundes wana bamote belé na bandeko tubolinga Ivipan voilà tolanda ensemble ndenge zalaki avec notre maman Olangi Elisabeth. C'est parti, Raïsé Kanki. Eh bien, vous avez une idée pour faire avancer la communauté congolaise de Dallas. Voilà ce que vous pouvez faire. Déposez votre candidature pour le poste du président et pour le poste de chef de groupe. Du 14 mai au 16 juin, dépôt des candidatures. Le 5 août, débat contradictoire. Et le 11 août, élection. Nous sommes de la commission électorale de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que ma collègue a vu ça. Comment est déjà? Nous avons fait ça, ma collègue a vu ça. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na jibe service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko situatite. Service agence pas comme les autres. D'abord na komisi Nzambe kolobo na kopesa biso ta poto kwa kosolola tina ya émission na yo. Oui. Akanisi nyonso tokosalaka awa ezali mpona kokomisa kolo. Oui, oui. Alors présentation nanga kombo nanga Elisabeth Osho Onumbe épouse Olangi. Oui. Nazali mama ya bana 7 bana Sambo. Oui, Sambo, voilà. Bana Sambo. Nazana ba petits enfants nanga baza 5 sikoyo. Donc na badi papa Olangi 44 ans. Tout ça du mariage 44 ans de sikoyo. Nazali évangéliste Ningo Lobi. Nazali sociologue. Nazali couturière. Donc couturière, ça veut dire couturière. J'ai fait la haute couture de Paris. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Biso nyonso na bino to découvrir maman zana ba métier belé. Mais biso to yaki plus na msa na ye ya mopalanga nisango. Mais mituna pe ko landisa mana métier mususu azosala. Maman mutu nyonso abandara la 0 pour les lois comme na 10. C'est vrai maman otangeli biso na présentation maman bandara ndeni parcours na ye pour lelo to benga ye mopalanga nisango. Merci beaucoup ma sœur. Nakanisi ngai ningo zomona ngaboye na botama na libota ya église chrétienne catholique. Nzamba salaki ka grâce nazo anoko nanga azalaki monsieur l'abbé na botami penza na libota ya ba catholique nazana ba tante nanga baza ba sœur religieuse. C'est vrai nga moko pe na koli na kuva. Na koli na ba passionné ya ba sœur catholique. Kuna sikonde na yiko kuta na déjà tangu na koli na catholique ba pesinga éducation catholique nga no seulement ka domena vanda ka pe na sango na noko na nga na basango zamba sala kinga grâce wana tangu to na komi déjà vers 6e année secondaire to kutana kina papa Olangi de siko to komaki déjà fiancé na dinga na sisa kina dinga yiko balanga donc nga na badi to ke ko bala na Liège papa Olangi sala kina Liège to badi kuna côté classe kuna ya CDC ingénieur civil physicien nani to zonga ki ko sala musala na jekamine que jusqu'à to zaki bandimi église catholique très engagé to kende ke mal c'est pas mes athées c'est ko tango to zongi na Congo sikoyo na Lubumbashi mumba nanga zala engagé déjà na jekamine akomo sala musala na jekamine ya ingénieur informaticien pour y sala diplôme ya mibale il est ingénieur en même temps physicien ingénieur en même temps informaticien alors akoma y sala musala na jekamine dit to bandi ba problème
omoni nga na bali mwana muke na bali na 18 nayebaki vite nayebi na au fait nayebi na ngai eloko te na bali penza mwana muke siko tovani na poto vi ya bien omoni vi elikola mindele tango tozongi na po na Lubumbashi bon vi tokomi siko vi ya bato na ndako bato ebele na ndako famille na ndako ya ngai famille ya mobali na nga au fait toyei kovanda vi mosusu alors na vi wana toyei kovanda vi mosusu belle mère na nga akufi kaka tango tozongi nazwi baleki ya mobali na nga na ndako tokenda kokiki te mpona azalaki mwana moke nayebi vi te nayebi ndenge bavandaka na bato te nayebi ndenge balobaka te nayebi bo omoni vi na ngai nakoli na kuva na bali ce qui fait que message nazopesa lelo kutime ngai nayebi kutime te naye kodécouvrir kutime ntango ya libala na ngai na ndako nanga nde naye komona kutime ekoti na mobali toyokanaka lisusu te makambo on ne s'attendait plus mobali nanga komi libanda famille na ndako baoppression makambo ebele désordre na ndako alors siko makambo wana nde etindaki ngai naluka nzambe au début nameki kokende famille na ngai nakutaki kuna bameki nga komema nga moke na bafétichere na boyi au du fait que ngai mpe nazwaki éducation morale chrétien esika nautaki kuna namonaki fétiche baza koloba na biso soki na internat ya basere osimbi kisi balongoli yo nga nayebaki déjà ke kisi eza mabe osoki mokolo bakomena ona kisi na internat bakolongola na internat soki feke namonaki te eza malamu te nayi kotika na kolandi nzela ya nzambe bateyi ngai yesu comme seigneur et sauveur na église pentecôtiste charismatique d'abord pentecôtiste d'abord na avancé petit à petit papolangi mpe akomi koya nakomaki déjà na dépression nerveuse je n'avais plus la paix au fait alors nayi koteya ngai yesu yamba yesu ezalaki mpasi mpo nayebi ke naza chrétien wana banani bayambisaki yo yesu mama mpona banani bapaster ya Lubumbashi bapaster ya église vieille voix bapaster Lukusa bapaster Polondo bapaster église pentecôtiste vieille voix donc na Lubumbashi baévangéliste mpe po balikaka na banzela bayambisi ngai yesu ntango bakuti ngai nazolela se kolangi soki ondimi yesu vi na yo kochange wana nde bateyi ngai sango malamu siko ngai mpe nandimi yesu vi na ngai echange wana nde mo bapesaki ngai se kolangi soki ondimi yesu vi echange alors seigneur nous a fait grâce ke toyamba yesu na église ezambe malamu zambe malamu oyo biso tozali bato bofete bacadre ya liboso ya Lubumbashi tosambeli na zambe malamu na Lubumbashi de kuna tosambeli toavance ntango molai nakomi engagé vraiment na église na mipesi toyamaka meme mosala dina mbala na ndako na nga baliaka na ndako na nga bapaster Jonathan ya zambe malamu na ndako na nga bapaster Ilunga donc na ndako na nga déjà naza nanu bébé surtout na comprendre eloko moko te nafungolaki porte mpo na basali ya nzambe ma traitant na ndako tozokana lisusu te kimi ezalaki te toyambi yesu kimia te okota soki tozosambela nde ça s'aggrave situation eza kosagrave petit à petit ngai sikoyo nayi kotanga livre ya liboso ya couple Osborne évangéliste américain comment Dieu a visité notre foyer alors nga na moye ndenge nini couple wana bazosalela nzambe ndenge ni seigneur avisitaki bango ndenge ni bakendeki na Inde osala mosala comme pasteur baéchoué na ndenge bazongaki na Inde baye na Amérique mokolo moko nzambe alumi na bango balobi si vous voulez que bozala ministère ya monene bozala bajeune livre wana naye kodécouvrir que mokristo ajeunaka balobi bango ntango baluki nzambe na jeune na sous-sol na bango ya ndako na bango na Amérique yesu a se révélé personnellement. Moi là je n'avais plus de doute, je savais que Dieu existe. Autant on attend livre wana ya ba couple seulement j'ai vu que yesu s'est révélé à eux pourtant on bakena Inde comme missionnaire ba échoué. Jésus a dit boluka ngai ntango baluki bango na jeune na se na bango ya ndako na bango baye komona yesu alobi maintenant ngani na tindi binu boka na yesu na Inde. Siko début na bango ya site ntango bakena Inde na yesu siko ba évangéliste bato bakomo fungola ba miso bato bakomo tambola bakomi donc yesu akomo saïla bango na ndenge bango basali ministère na bango plus de 50 ans de ministère avec sa femme ils ont visité plus de 100 pays attaque évangélisme et simbinga motema nanga ngalo bi donc yesu ya lobaka baleki na ba Nigeria baleki partout entre temps Osborne wana ye akomaki déjà ko fréquenter bato bazami malama Osborne a yaki déjà basa salaki déjà ba campagne tango na ko mais c'est vrai Osborne a yaki na Kinshasa mkola sala campagne bato ba monaki bato ba tambolaki ezaki histoire alors siko na s'accrocher akomo tanga ba livre ya maman Osborne une femme nouvelle pour une église nouvelle maman Osborne aza ko encourager basi ndenge ya ko saïla nzambe ndenge ya ko s'élever na église
ezali basi oyo bavandaka kaka naza mwasi ya pasteur kobotaka bana oza na nsima na bana mwasi oyo tobona alobi no une église nouvelle pour une femme nouvelle pour une église nouvelle mwasi ya sika oyo azwi molimo mosanto na église ya sika alors balivre wana epesi nga mpenza désir naluka nzambe sikoyo na jeune et prière livre wana mundele nda akomi eza mamolangi te oui nde nakoma oluka yesu sikoyo na jeune et prière maman parcours eza mwa mulai est-ce que okokatela biso na mokuse te sikoyo ntongo ozali na lubumbashi kula na nzambe malamu sikoyo oyaki kose retrouve na kinshasa ndeni mpo bâtir ministère ya combat spirituel sikoyo toye na kinshasa bombai na ngai yokozwa mosala na sinele sinele ayi kozwa mombai na ngai awa akozwa directeur na sinele département informatique nde toyaki awa tango toyawa tokotinue na kosambelaka mais problème ezosila te nga mpe natika jeune et prière te nazoluwe na bachambre wana nazokende une semaine 2 semaines chambre wana ozomona wana ekole chambre y avait l'éternel de filles là-bas alors moi naza koluwe bachambre nazoluka nzambe kuna nazoluka nzambe ata tozosambelaka na église awa na sasa na église pleine évangile na kitambo ndeko wana yesu ayi koloba na nga lobo oza na problème omoi ndenge nini ozosambela oyambinga problème ezosila te oza na balie omoni sikoyo histoire yango ezobanda wana oza na balie ozana balie tala famille na yo bato nyonso bazo divorcer tala batata mwasi na yo tala yaya na yo nga na landi a divorcer 4 fois donc bana na yo oyo papa oyo papa oyo papa siko tala problème na yo siko ezali balie a divorcer comme réclamer yo soko okati lié wana te oluki délivrance te okobuza na kimia te soko lukinga na solo te oyeba combat parce que ato okati basinga ya délivrance soko yebi combat spirituel te moya ko maintenir délivrance ça te siko na komi siko ni école siko ni école ya siko yeso comme combat sanga mateya si la délivrance si le combat spirituel si na ngai moko karaté na ngai moko nzamba le bifo comme mwasi omoni osamba kambo makasi ozana bakanda wana toteme ya batetel toteme ya ba léopard c'est le but non wana ko simba te lukanga sala repentance tala bokoko ezama be baza ko bebisa ba tala libota na binyoso basi noso badi kosaka dikolo ya bakanda tena komo luka nzambe na komo luka nzambe wana natiki papo langi wana kande sili wana zuwe sili na komo luka na bika wana komo luka sali na comprendre que nzamba azana na comprendre que ngana ko be na ko bongisa dibala te soki na zui sali te na komo luka ngamo ko repentance ya makambo ya libota na nga repentance na makambo ya famille na nga basalaki repentance na bakondamnation ya libota na nga repana ikomanda que réellement famille ba mabana so ba divorce siko nena komi kwa kota mozindo sene koma pesa mama te sene tango sene ka pesinga kimia bato zana ngombe zana sine to zana ngombe wana bozo kende fait pas côté bozaka na plein évangile wana fait pas ko wana ya ko kabana mingi so tango toye na plein évangile na église ya pasteur Chibambe na mwasi na mama Chibambe azaki ministre économie siko nenda tozo kende kuna na koma ki président ya ba mama kuna ya kuifi na plein évangile mais à traiter na zaba pombe na kana kati anda ko yeso akoma pesa nga kimia na komo yoka valeur ya libala kama kabu ya kande ici na komi ko linga bombai nanga na komi en tout cas vinange comment changer ndako nange comment changer na komi ko comprendre que balie docteur par siècle la sangi délivrance plus de 4 fois docteur par siècle oui wana ya to sabela na zo oui et atinga ba jeune asalinga ba verset na ke kuna asalinga ba délivrance petit à petit na komi na kimia petit à petit tango na zui kimia za malubi na le bon moni makambo yo zo vivre ba femme africaine noso bazana ba combat wana c'est ça le combat spirituel bobila ko ezali ko condamner binu boyebi yango te condamnation ya mabota boyebi yango te siko problème na yo yango wana soko ndimi je t'oblige pas tanga livre Rebecca wana découvrir livre Rebecca Brown il est venu libérer les captifs un américain médecin qui est aussi évangéliste il est docteur en médecine il a le Moni Rebecca il a écrit sur les combats spirituels mo Christ mo ko gagner combattre à vivre rete soko yebi combat spirituel était tale Rebecca elle est médecin tala ba combat anga lobe c'est na fungo dinga miso to kompe na full gospel ba président chapitre biso to likina mbai nanga kuna na full gospel na chapitre et intercession et intercontinental biso mbai nanga mais maman na olandisa banyo sonzamba benga ebino même moment la papa au même moment presque au même moment mais mbai nanga kodino kite pourquoi il est ingénieur azana tango ya kuluka nzambe te azana tango au fait au début il priait pour me faire plaisir oui pour ça langa plaisir mais nga wana ce n'était plus mon problème nangana lukanzambi na comprendre que moi c'est au bon à réussir na comprendre que il y a la paix dans le Seigneur na comprendre que j'ai des liens moi-même donc le problème mon bail ngai ce qu'on a commis ko avancer na vitesse moko ba jeune prière même na chambre na kosala même 3 mois ba na ba uti classe na nyota ba ina lambeli bangu na sai devoir ba kena ndako donc ngana lukinzambi na mutema moko pasteur ya yo pasteur soni baza ko ya na ndako baza bana mike wana babali te ba pasteur mutombo bazo ya na ndako ngana zalaki partenaire na bango na ngombe bazoya na ndako
totindi ba mususu pour ça la campagne na loja ngama na financer ba campagne na bango wana pe na zo lukanzambe wana pe na za ko s'appuyer pa na bango wana zo lukanzambe na motema mako wana komi noke mokili na tiki baninga na ngani oso to saki na bango ba Louvain ba Poto ba Bruxelles na komi ko lukana comprendre que j'ai un combat c'est vrai que famille na ka ba divorce na comprendre que ngana ko divorcer te po mama na ngana papa ba divorce ngana moni passe na divorce oyebi soki ba para ba divorce yo zali mwana moko za malheureuse okozala déséquilibré okozala sengote okozala joie to kokuna tata moso tata to ko hériter ba caractère ya bato nyonso lotango na comprendre siko mama na koti muzindo papa olangi petango amoni yayi kokota na full gospel to komo ya ba évangéliste étranger wana papa olanga s'accrocher et pas na yo s'accrocher na full gospel comme père président à chapitre d'intercession à full gospel. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. En tout cas, parcours Ezap Penza Moulay, so maman Bandiko détaillé, bisoto rejoint même 4 émissions. Maman Batwebele Balobaka, Aza évangéliste et Aza l'église tout ça la tontoeba, musala ya mopalangani sisango ezanini. Biso omoni pour la bikuna ya tozana makambo bele ya kosala na église. Et ko za pasteur vous avez évangéliste, vous avez docteur. Biso kosa ilanzambe atukanga ezalaki na vocation na ngate. Soki na loba atuka vocation na ngezalaki lelo na kosima micro. Vocation na ngezalaki nga moi c'est ingénieur, mba na nga c'est ingénieur, mba na koya na musala, na zana bana nanga na kulambela ye to kovana donc une famille moderne, une famille de cadres. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que c'est Nathalie Makoma, promo sur CP La TV. CP La TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CP La TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et ça l'une copier la moto. CP La TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.